Bonsoir, bonjour, bonsoir, et dépendre de l'heure où vous allez. Les alliés, le dimanche, il y a le mois de mars 2019. Mais quand on a fait ça, depuis que Kinshasa, na Zongi, Ming Baza Kolobake, Serja Mokreke, Oza Kolobate, Serja Mokreke, rapport réalité. Mais, tu vends ton Kolobaso et le Ronin. Pour te bundaki combat pour la libération ya mboka, libération et salami nandenge avoir moko pacifique et démocratique, alternance moko et salami nandenge ki ya malamu, mutu akufite et loko tulinga ki ngwana. Na soki na mboka na Angleterre, naza en bonne santé. Naza ko senga bandeko na nyoso tu ya diaspora, esika bozali, c'est le moment yango yo to prendre conscience na biso, to kende ko bongisa mboka na biso. To lobaki na combat na biso. Tolingi mwana mboka azwa pouvoir. Lelo oyo mwana mboka azwi pouvoir na nzela ya ba élection libre et démocratique. Première alternance politique par la voie des désirs et salami oyo président na Congo alongwe sans munduki sans makila. Ils allaient quand même pas moko malamu et salami, c'est le début, il y a vraie démocratie na katamboka. Alors le président, son excellence, le chef de l'État, les garants de la nation, le chef des armées, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Wamulumba, asengi na bana nyoso la diaspora, asengi na peuple congolais nyoso tout, toza na bolingo, tozo na mboka na biso librement, tokende ko reconstruire notre pays. Po biso touta na kata Kinshasa na Congo, vraiment muto ko sabinote. Le président Félix akutaki caisse vide, akuti terrain vide, ils n'ont même pas chantier. Ce que je sais, na biso otobundaki, toke na mboka. Inquiétude d'aller sous-souter na immigration, ni na DGM, ni na ANR. Même bato baza na kata Congo, na ba o ba travailler ki liboso, bazui conscience, balobi que non, c'est le moment yango yo, tozong sa dignité, honneur, ya mboka na biso Congo. Alors peuple alingi sou mobuluté, politicien balingi sou mobuluté. Nazali ko interpeller na bandeko na biso ba combattant otobundaki, nous avons eu la victoire. Combat na biso to salaki to zui victoire. Combat na biso to salaki fruit et monani. Aujourd'hui je parle combat ezali lisusuté. Combat ezali ya kosila. Boko bundisa banani. Pose tous à la conscience et honnête. Batu auto bandai ko bundisa ba Kabili, ba travailler na Kabila. Depuis accession ya pouvoir ya Kabila na 2001, mingi na bango baye awa kokoma ba opposant na 2 ans. Mais ils ont travaillé avec Kabila, ils ont pillé le Congo, ils ont participé na ba crime, na ba viol. Mais aujourd'hui baye et pas na biso awa ba comme ko travailler. Naza ko interpeller na bandeko na biso ba combattant o bazo kani na ba musicien. Ndeko na ngai bolongwa na kati ba futilité. Musicien aboma mutute, musicien apia économie en mboka te. Ok, par contre, ba politicien oyo mingi baye na kati awa na opposition précisément o ba kota ki na ensemble, ba kota na lamuka, la majorité na bango ils ont pillé et détruit le pays ensemble avec Kabila. Qui na dernier mi-temps, ba sombi bandaku ebele na poto comme na Congo. Mais musicien, nazo ba bien to pesa ki embargo na ba politicien, ba pasteur, donc ba religieux, na ba musicien. Mais embargo et prendre fin. Ba musicien, bazali libre ya kobeta ba concert na bango comme tout le monde, azo sala musana na bango. Po tozana ba Katumbi, tozana ba Muzitu, tozana ba Jean-Pierre Bemba, tozana ba Kamitatu, tozana ba Pierre Lumbi. Tozana ba Francis Kalombo, lelo baye soi-disant na opposition, bazana biso awa bokomi ko yamba bango pe to komi ko yamba bango. Mais pourquoi bokani na ba musicien? Toza quand même conscient mon frère. Musicien a yiba mbongo te, musicien a viola moisité. Musicien a salaki par inconscience, a yembela ki régime wana. Ba yembela Kabila, ba yembela ba Katumbi, ba yembela ba Francis Kalombo, ba yembela ba Muzitu, ba yembela ba Kanyama, ba yembela ba Vital Kamerhe, ba tutu wana. Ba musicien ba yembela ki bango, mais ba piyaki mboka te. Oki ndeko na ngai. Combat esili to komi na area alternance politique. To lobaki Kabila dégage,
Kabila a dégagé par la voie des élections, par la voie des urnes. Kabila a dégagé. Les lotos du mois Mboka, comme on a Félix Tshisekedi wa Mulumba, to veiller na quinquennat na ye, to supporter ye, to accompagner vision na ye, démocratie et vanda, développement et ça manakat na Mboka, peuple a jouir na ba liberté na ye, ndenge ekokisami. Mais botika na combat les musiciens, boka ni la fali, boka ni la héritier Watanaba, boka ni la soki shibe piana, soki wera son. Mais nous sommes malades. Nous sommes malades. Musitu toza kwemba musitu na poto. Francis Kalombo toza kwemba ye. OK? Katumbi to embi bona kata mboka oyo. Ba Jean-Pierre Bemba to embi bango. Mais pourquoi pas kwemba ba musicien? Mon frère oyo komi motema mabe. Komba na biso yaki ezaki ndengo na te. Komba na biso yaki to récupérer mboka na biso. Ozo o comprendre. To récupérer mboka na biso. To pesa ki embargo na ba musicien, ba politicien na ba religieux. Mais bino botel ka na ba musicien. Elo na mabe ba sali bino. Et comme ça la Sony. OK? Et comme ça la Sony de Konangai. Ou bien vous êtes jaloux pour les musiciens, les kitoko. OK? Les musiciens, comment on va vivre à Malamu. Yango boza jaloux na bango. Tout ça quand même sérieux. Naza ko ka ndeko ote c'est ça mon que c'est pourquoi boza ko tika ba musicien. Mais non. Tokove à ce que ba musicien, babi na susu mutakalate. Babi na susu bitsa bana na biso na ba bêtise te banzemba mabete. Mais botika bango sala musala na bango. Ndenge totiki ba musitu, totiki ba Francis Kalombo, totiki ba Katumbi, totiki tous ces gens là bande ba Pierre Lumbi. Bobo sani ki ba boma Arma Tungulu na gouvernement ya musitu. Bobo sani yango. Bande ko tolongola motema mabe otoza na kata poto. Musicien asali eloko mote, to pesa ki bango embargo, l'embargo ekoki. OK? Mutu na mutu asala musala na ye. OK hein? Mutu na mutu asala musala na ye. To moni pendant la campagne électorale o euti koleka awa, musicien moko te ayembeli ni Kabila ni Félix Tshisekedi. OK, ba musicien ba conscience, ba boyi kokota na makambo ya politique. Ndenge to monaka balobaka armée eza a politique, nde ba musicien ba sali ba conscience, ba boyi kokota na makambo ya politique. Ba élection et salami sans que ba musicien ba yemba. Mais to za monter mama betu wapi? Au conseil de Kozalate, au Boni Boko, botika ba musicien librement, basala musala na bango. Ndenge boza ko ba musitu, to embi ba Katumbi, ba Francis Kalombo o basali ba kuluna, to emba pe ba musicien, botika fali. Nazo côté la bango na défenseur na bango te, mais combat ici et sili, combat ici et sili. Embargo ezaki pour la 3 classes, politique, religieux et puis na musique. Bozo privilégié, politicien, ou piller pays. Mais pourquoi vous comptez traquer les musiciens? Ou bien vous avez jaloux à les musiciens? Tout est clair, vous avez jaloux à les musiciens pour profiter de la musique na bango. Na matolo bande kobeta et pas pasteur, et pas politicien, bazui banda kwa kitoko, ba voiture kitoko, ba vie evandi malamu, yango bokomi jaloux na bango. Botika ba musicien libre ba sala musala na bango normal. OK, soki boboyi ba musicien ba beta na poto, to boya pe ba politicien ba beta ba na poto, ni ba musitu, ni ba Katumbi, ni ba Francis Kalombo. OK, ba ko fa na poto te, combat na biso ki ndengwana. To prendre conscience. Botika ba musicien librement. OK, hein? Botika ba musicien librement ou bien nous sommes jaloux, il y a ba vie ba musicien, tout ça la clair. Pour musicien à viola moi cité, musicien à pilla mutute, musicien à gouverner mbokate. A embaki par inconscience, ndetolo baki ba musicien, baza ba tomatolo. Ce sont des flatteurs ndetolo bakayango. Ba betaki matolo pendant la campagne électorale. Mais cette fois-ci, musicien a tiki nae, ça fait 10 ans. Musicien tiki. Mais pourquoi vous traquez bango? Soki boza mibali ya solo, toza mibali ya solo, to boya ba mozitu, to boya ba Katumbi otobengaki ba Soriano. Ba italien to boya ba Francis Kalombo o basala ba kululu na kata Congo botika Watanabe botika c'est qui Fali Ipupa botika ba Jibe Piana botika ba Werason ba beta musique na bango ndenge tindami ils sont libres combat et sili to luka ki mwana mboka akota na mboka to zui Félix Tshisekedi za mwana mboka 5 ans na yeso ke koki Félix Tshisekedi soki ako renouveler mandat a renouveler soki ako renouveler mandat te atiki mutu mususu aye mboka etambola ndenge wana
même na poto to vandi awa ba gouvernement ezalaka ya successif. Bokomona Tony Blair alekaki, après Tony Blair bokomona David Cameron aleki, après David Cameron bokomona moi ce tozana awa mais après ye mutu muso koleka. Cela veut dire mboka za kotambola mutu na période na ye. Toku Misanzambe pour la toute première fois na Congo, tozui alternance moko démocratique et pacifique à travers les voies des urnes. Toké na ba élection, le peuple a voté Félix Tshisekedi comme président de la République. Peuple a sepeli Félix Tshisekedi comme président de la République. To féliciter ye, to tchaye maboko, to soutenir gouvernement na ye, ezali pona intérêt à Congo. Ezali pona intérêt à Félix Tshisekedi te. Ezali pona intérêt à Congo. Après 5 ans, ce qui Félix Tshisekedi a travaillé à Monique à Lembi, toké na ba élection, mutu mususu a koti a pes candidature to voter à Zamona Mboka, c'est comme ça Mboka etambolaka. OK, na leki awa po batwaza koloba mingi sergent mokreke se to comme na bino ba combattant bokomi ko exagérer. Botiki batu o ba piyaki Mboka, ba criminel économique. O ba travailler na Kabila, ba comme ko vaguer librement na kati na poto. Mais pourquoi boza ko traquer ba musicien? Yango ndeko na leki po na koyebisa ba ndeko na ba combattant botika ba musicien libre. OK hein? Nada ko ba botika ba musicien libre ou bien nous sommes jaloux ya ba musicien na clair. Tozali jaloux ya via ba musicien. OK, pour embargo est dans 3 classes politiques. Les politiciens, les religieux et les musiciens. OK, mais parmi ces 3 classes politiques on a ba politiciens de ba baby Mboka, ils ont pillé le Congo. Ils ont pillé l'économie du Congo. Ba musiciens tende konangai. Biso to ba congolais, to lingi Congo, muta lingi Congo ko le kamoninga azalité. To zui ba risque biso tout ensemble. OK? Botika ba musicien ba beta ba concert na bango. OK hein? Tika musicien abeta concert na ye. Yo ta mutute côté le musicien, ata congolais lokola yo, l'embargo a pris fin. Les élections et Salami, to comme le président Sika Kabila a dégagé. Siko yonde totalande sikoyo mandat Félix Tshisekedi azotambola comment mutu akosa binote ke o ngai vi na ngeza danger vi nous en danger te. OK, pour biso ba sergent mokreke c'est esprit de guerre, esprit de feu, commandant de la brigade 007 James Bond Nevadai Mozande Zapata Ditorino Costa Pinto de Paracatu. OK, to sala coup makamba danger bino mo boye biango to zo ba risque à danger to attaquer ba président ko ba Kagame ba Kabila to taka bango. OK, ba politicien to taka bango, ba musicien to taka bango, ba pasteur to taka bango. Mais tout le monde a prendre conscience makambo esili na utaki da Congo na vani na Congo na presque 3 semaines. Ba combattant ni même pas inquiété. Ezala ba politicien côté ya Kabila, ezala bato ba utana opposant, ezala ba combattant. Mututu a eu conscience que o est commis un Congo nouveau, Congo d'amour, Congo à unité. Tout travailler main dans la main. Mboka Ekende Liboso, c'est pour l'intérêt de la nation. Ils n'ont pas l'intérêt à Félix Tshisekedi, ni intérêt à Serge Mokreke, ni intérêt à n'importe quel messie. C'est pour l'intérêt des Congolais. Totika makambo o tozo sala ezali mabe. OK, ezali mabe. Na eko senga na bandeko na ba combattant. Na ali moko wabino. Initiative embargo et banda en Angleterre. OK. Initiative ya combat et banda en Angleterre. Nani ko senga na bino ba deko na ba combattant, botika ba musiciens libres, ba vaguer na musala na bango. Comme les politiciens qui ont travaillé avec Kabila. OK, ba comme kotambola librement na kata poto, biso ba combattant toza ko yemba bango. Totika motema mabe contre les musiciens. Na tchema ina monokote, totika motema mabe contre les musiciens. Soki toza ko yemba ba Katumbi, na lobiango bien, toyambi ba Francis Kalombo o ba sala kuluna. Les joséphistes, toyambi Monsitu oya Pia Congo. OK, toyambi ba Pierre Lumbi. Totiki bango, totika pe ba musicien. So totiki ba musicien va concerter, wane komi likambia jalousie tota motema mabe, totali jaloux pona batonga bandako na bango kitoko. OK hein? Batonga bandako kitoko, ba otambo na ba voiture kitoko, yango biso ba combattant to komi jaloux contre bango. Mais bobo sanate musicien a Pia Mboka te. Musicien a créé rébellion te, musicien a boma mutute, musicien a salaki erreur koyembela ba konzi ya mboka pendant le régime ya Kabila. Et ça qui erreur a salaki. Mais to traquer bango, ba zui conscience, ba la kisi biso ete, ba okota sous makambu wana politique te.
tomoni exemple pendant campagne électorale oyo ya Félix Tshisekedi na Joseph Kabila tomoni musicien mokote aye koyemba pembe nya mutu moko baboyi na bango. Cela veut dire ba musicien balingi sou makambo ante ba prendre conscience totika bango ba beta concert na bango librement. Je demande à tous les Congolais botika ba musicien ba beta Fali Alaksa exemple na ye akenda na Kivu apesa ba mituka ba ambulance Fali assista ba maman na biso o balaki violé na Kivu to mona yango Alaksa exemple boye bisa biso ba politicien o toza koyemba o lelo oyo batonga ba 300 ndaku bazana ba ndaku na ba papa na ma père perse basala eloko nini eloko moko te. Alors ndeko na ngai étant que combattant na li combattant et je resterai combattant to banda combat na kat na Angleterre biso ni toza initiative wana ya combat ya conscience ya libération du peuple congolais to pesa ki embargo na ba combattant Angleterre. Je dis et j'interpelle à la conscience de tous les Congolais. Laissez les musiciens libres de vaquer à leur occupation. Bakobeta concert na bango. Ok? Peuple soko ni kobeta mise concert, abeta concert na ye, allez sa mwasni na bana na ye, mbongo wana eko kene contribution économie ya mboka. Ok ya? Soki bondimi ba muzitu, bondimi ba Francis Kalombo, bondimi ba Fali Ipupa, bondimi ba Jibe Mpiana. Totika motema mabe, yango mutela ko bomba ba Congolais. Tobundaki bitumba ya solo pendant 10 ans Kabila dégage. Kabila a dégagé. Victoire au peuple congolais. Tolingi le konini. So Félix Tshisekedi akoti wana tomoni un mois yango ekoki. Ngana uti Kinshasa Congo mobimba tout balingi Félix Tshisekedi. Et puis ba soda bazui conscience. Misala ekomi comme kosalema. Apesi programme à 100 jours. OK, cela veut dire jour Félix Tshisekedi a kosala gouvernement 100 jours ne bandi ko compter à partir du gouvernement na os Félix Tshisekedi apesi. Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi a instruit le gouvernement sortant. Oh, il a dit qu'on gérer va faire un courant lelo oyo. Gouvernement gouvernement Kabila. A pesi instruction na bango, va veiller na programme oyo a pesi. Va appliquer, va assister. Je dis bien que Félix Tshisekedi a instruit au gouvernement sortant. Oh, le premier ministre Tshibala. Oh, il a Kabila pour va appliquer programme wana va mettre en pratique et va veiller. Mais gouvernement Félix Tshisekedi vous allez compter 100 jours naye et vous allez compter à partir de l'installation du gouvernement naye. Ce que le premier ministre nde wana simanango a dit qu'on compter 100 jours naye. Pour le moment, ils travaillent ensemble avec le gouvernement sortant. Tout ça va tout autant de classe mon frère, tout ça va zobate, tout ça mayele. OK. Et puis programme de gouvernement, na parlement, et puis ça m'a premier ministre. Et ça veut dire qu'il y a des musiciens. Bande qu'on a des combattants, des musiciens, ou bien vous êtes jaloux des musiciens. Nadali clair et net, vous êtes jaloux des musiciens. To bande ko bunda pona ko libérer mboka na biso na voix surtout. Na voix mindu qui to kokité. OK, par les voies des armes to kokité. Mais par la voie de la diplomatie yango to koki. Cette diplomatie en outrance, diplomatie régionale, auto salaki, to tambol na Afrique entière, toke na SADC, toke na CPGL, toke partout, na ba Rwanda, na ba Angola, na ba Tanzanie, na ba Uganda, toke na ba Kenya, na ba Afrique du Sud, bon mona ki biso to tamboli partout pour nous convaincre ba président africain Batika ko supporter Kabila, batia pression à respecter la constitution. Deux mandats, ça suffit. Pe bo moni yango lelo oyo salemi, batia Kabila pression makasi. Na président africain, Kabila peut a step down andimi yango. Toke na ba élection salemi, mutu akufite, mundu ke betamite, désordre de salamité. Margué batumsu a contesté na bango ba irrégularité, c'est normal, c'est ça la démocratie. C'est normal, c'est ça la démocratie. Nga Serge Mokre qui est candidat à la présidence. Mais n'a pas ça pourquoi? Parce qu'on a respecté la loi électorale. Mais ninga nangai autant bon mouvement moko prenons nous en charge. Ba pesa la députation, misu bazui, c'est normal, c'est la démocratie. Le autre moni Félix Tshisekedi Alaxi vraiment il est un vrai démocrate. Tozala na kata Kinshasa, ndeko na biso Martin Fayulu, a osala ba démonstration na ye, ba piqué na ye, ba marche na ye partout. Baza ko laksa makambu na télévision nationale o bengi RTNC. Biso to bengi kombo à la voix du Zaïre. Police azali ko sécuriser ba manifestants.
Police, adali ko sécuriser ba meeting, gaz lacrymogène et salamité, peuple azokité, Mouboulou peut ébimiter. C'est ça la démocratie. Police a eu conscience. C'est normal. Président Félix Tshisekedi a dit que c'est normal. En Angleterre, tout le monde a la reine d'Angleterre va dessiner Moutou Moulaï, ceux qui m'a colondé nini, na ba bikini, a beta planche na mai. Ba finga quand même Tony Blair va dessiner Vampire. David Cameron, bazo fingaye, Ibou. Mais ba kanga Moutouté. Il y a un président Félix a dit que non, c'est ça la démocratie. Mais ceux qui osent libanga, Obama président de la République ou bien autorité, ou a commis agression, on va t'arrêter au nom de la loi. Mais tu es libre, qu'on peut sa opinion dans la télévision, ce qu'on a d'accord, et sa opinion dans yo. Aux alliés libres, c'est ça la démocratie. Bah ben yango liberté d'expression. Mais ceux qui osali erreur, au kamata libanga, Obama na cortège à Mukonzi. Même en Angleterre, bah, au Kangayo, au nom de la loi. Tu comprendre, madame. Loba na télévision, n'a ali contre régime Oyo. Loba na télévision, n'a ali contre président de la République. Loba na télévision, dénoncer. Makam Ozo monate, ezali normal. Bah, pour ça, et l'autre côté, tout le monde a la poto, ezalaga. Sauf que Ozu Farine, au bois keli Mukonzi, ezali normal. Bah, au Kangayo, aucun na custody. Nani na police station pour interroger. Mais ceux qui osent libanga, osent moulangi, osent mbeli, on a commis arme blanche, bako kangayo, bako traquer yo. Ok, de konangai. Tout ça pour apprendre la démocratie. Ok, tout ça pour apprendre la démocratie. Aux alliés libres, on peut sa opinion na yo, liberté d'expression, liberté de penser. Ok, de konangai. Totika motema mabe auto comme na kata poto a motema mabe. OK, na ko défendre ba musicien te na ko interpeller conscience ba congolais. Les musiciens ba piyambo kate, ba musiciens ba yibate, tout à la claire et net. Musicien créer rébellion te. Ni banda era Mobutu, tina era Laurent Désiré Kabila, tina era Joseph Kabila, musicien a créé rébellion te. OK, musicien a pillé ba famille te. Musicien a piyambo kate économie. Mais les politiciens, les politiciens, ils ont commis des crimes économiques comme humanitaires. Totika moté mamabe. Naza ko senga na combattant tout, na senga peuple congolais tout, musicien ada libre aujourd'hui à partir d'aujourd'hui, musicien ko beta concert. OK hein? Yo ko pe qui ça a été musicien ko beta concert. Combat et prendre fin. Aujourd'hui combat démocratique, combat de pensée, combat des idées. Pour reconstruire le pays, le Congo. Ok, combat haine to boy yango. Combat jalousie to boy yango. Ok, hein? Musicien, à partir d'aujourd'hui, concert Ezako Zonga. Botika motema mabe contre les musiciens. Bah ça lit 10 ans. Ok, hein? Bah respecter Bisso, bah respecter embargo. Mais toko veille en ce que bah infanité ezalate na nzembo na bango, bah infanité ezalate na ba danse na bango. Kobili sabasi mitakala to kolingango te. Koyemba banze mama be soki mama beta tonga, soki papa tuba soki lokini ba yembaka to kolinga yango te. Mais tika musicien, ah ça musala na ye. Ndenge ba politicien ba comme koya lelo awa. Botika pe musicien, ba ya na poto, ba sa musala na bango. Soki boza ko ndaba politicien pour la flatterie, pour la ki mendicité, ba pesa bino mbongo, o mbongo la li au prix du sang ba congolais. OK hein? Boza différenté na ba musicien. Ou bien boza ko linga politicien pour na ba pesa bino mbongo. Bo linga pe musicien. Mobali ya solo adali mutalam kana tongo akeko luka mbongo na ye. OK, mobali faza indépendant. Mobali cause flatterie ni mendiant. Ya ba politicien. Bo ça sont Sony, ba combattant. Bo ça sont Sony. Je parle étant que commandant de la brigade 007. Je suis parmi des gens qui ont commencé le combat de la libération ici en Angleterre. Personne ne peut me contester. J'ai pris beaucoup de risques dans ce combat de la libération. Lorsqu'on a commencé le combat, vous n'étiez pas là. Et je ne dis pas que je suis le premier, ni je suis le meilleur de tous les combattants. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que je suis parmi les géniteurs, les initiateurs de ce combat. Ok? Toujours le risque que les combattants belé.
bakanga biso bande comme ça bakufa en Angleterre pona makamba combat alors boy la biso combat ba YouTube té ya ba république de YouTube ya bilobela pampamba ya jalousie ba information le kuta OK osa meilleur que les Congolais ne sont tous. Le combat a pris fin à partir d'aujourd'hui. Kabila a dégagé par la voie des urnes. C'est le début de la démocratie au Congo. Moutako Sabino Teko, Oso Oki, Batraké, Batraké, Yunani. Nga combattant, mon que c'est tout le monde va dans le monde. Ok, hein? Tout le monde va dans le monde. Mon que c'est qui n'a qu'à ça, va bon manga plus que yo. Je l'ai dit dans un clairement dans la télévision. Tant que Kabila, saute mon que c'est n'a pas qu'à Congo, va bon manga. Ok, mais tant qu'encouragé, les Anglais, les Américains, ils m'ont demandé, est-ce que tu es capable d'affronter? J'ai dit oui, je suis capable. Première épreuve avec Rwanda. Vous voyez bien qu'il y a Traka Kagame na Oxford. Kagame est là, vous voyez bien. Ok. To Traka nani Museveni, vous voyez bien. To Traka Kabila na Belgique. Jour à marche à bateau vélo. Tout ça, Arma Tungulu. Les gens battent Bazarate. Kabila Olea qui est dans l'aéroport Zaventem, à Kenako qui est dans l'aéroport militaire, il y a bien ceux qui Melbrook. Bino à Belgique, Boy Bengo. Miyi Bozala quitté. Bon, comme si combat, bon, fingi si combat. Combat comme qui végétarien. Il y a Matolo, Kosenga la police Mbongo. Bon, si tu es bien monté. Mais aucun jour, nga mo crée que c'est sergent de guerre. Mozande Zapata dit Torino, Costa Pinto de Paragatu, na kosenga police mbongo. Jamais. Na mo bali no kufa mo bali. Na luka mbongo na mutoki na ngai. Ok? Po ba politicien ba zumbongo makila peuple congolais. Yango ba comme ba millionnaire, ba comme ba milliardaire. Mais biso to liba na poto auto souffrir. Ok? Na mutoki na biso, yango tozo tonga bandaku, na mutoki na biso, toza kolata, na mutoki na biso, toza kolesa bandeko na biso na kata Congo. Na mbongo makila te. Nous sommes des courageux et des braves. Ok? Nous avons interpellé surtout dans la France, dans la Belgique. Basango na bino ezo kende mabe. Surtout dans la chancellerie, nous surtout. Même dans le Congo. Boza ko que Sony. Bon, mais qu'on change la mentalité na bino. Ok? Bon, changer la mentalité na bino de konangai. Boza ko se comporter mabe. Combat na bino comme une marchandise. Ok? Bon, comme si combat marchandise. Tout ça, un rapport nabino, na boko tanga ba combo, tout ça, un rapport nabino. Bon, comment on a ba politicien, boutuna moi, ba pesa nabino mbongo. C'est la honte pour vous. Ce n'était pas ça l'idée du combat. Les locaux que Mboka est occupé. Mboka est occupé par qui? Parlement, on a, et ça, Congolais. Ok, hein? Depuis l'époque de Mobutu, tout ça, il y a Rwandais. Tout ça, il y a Ougandais. Tout ça, il y a Tanzanien. Biso na Kanchachi, ici, tu vas na Kanchachi, na limois na Kanchachi. Na tanga DITRAC, division de troupes aéroportées et de commandos de choc. Biso na général Ngando, tu vas liba na Kanchachi. Tu kol na kata Kanchachi. Ok? Ba papa na biso azu ba pension na kata Kanchachi. Tu es bande ko mususu, bazaki ba Rwandais, bande ko mususu, bazaki ba Ougandais. Tu zali ko bega bango ba wuwu. Bazaka mundu makasi. Bazalaki ba Ougandais. Na Kanchachi. Kolobana te ke Rwanda koti leo na kata ya Congo na régime Laurent Désiré Kabila. Kolobana te Ouganda koti leo na kata Congo na régime ya seki ya Laurent Désiré Kabila. Tozali na Bisengemani, azali na garde civile. Tango papa Baramoto azali na général. Bisengemani azali Rwandais. Papa na azali Rwandais. OK. Lelo au Congo est occupé te Félix Tshisekedi azali mwana mboka. Toyebi papa na ekombo na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Maman na ekombo na maman Marx Kasalu. Toyebi ye. Aga mwana mboka comme na tête à pays. Congo là occupé te. Congo est dirigé aujourd'hui par des Congolais. Toti ka beskiza pamba pamba, oh te Congo est occupé. Okinde konangai. Lelo visa ekomi ofelete ozui billet na yo osombi billet na yo oke na Kinshasa bakopesa o visa tampon eza $90 olobi ki na ali congolais na kei telle place zalaka na passeport na yo billet na yo et puis na carte ya vaccin oke na mdaku na bino oke na mboka na o Congo muta traquer azali te. OK
na leki apo na kosenga conseil sa congolais ndeko nanga to sa bomoko to lingana muluba mukongo muswahili mungala ezali fierté ya Congo yango muto esala ke toza ba congolais esprit tribalisme ezala te pe kozala jamais ok soko moni muto a tribal aza complexé ponga sergent mokre que c'est moi nanga ta muluba te nga za muluba papa nanga li muto mbujimai mama nanga zali muto ya kananga mais moi nanga za muluba te yo siko ko pekisanga na moi nanga yo za nani Congo za yote et puis naza ko ba bien que na Congo na région mon côté za pauvre région mon côté et l'équipe région surtout na richesse non 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 le Congo c'est pour les Congolais ok to lingana to sala bomoko to tika biloba loba ko finga baninga eza mabe oleki mutu ne lokote mutu pa leki ne loko moko te et loko elakisa biso ke leki biso eza liwa po mukolo okufa oko rendre compte devant Dieu biloko tout osaki nango okotika na mokili oyo ndeko to ba ko respecter baninga oyebi avenir ya mutu te oyebi lobi ya mutu te ok soki moninga sali mabe reprocher avec modération bokomi ko lekisa ko finga bato za éducation malamu te bo fingisa ba boti na bino biso tout temps to bandai combat to saki ma ba dérapage oui to ko ngana ngote to finga ki to ba maki mutu libanga to benga ba mbata to saki mabe oui c'est normal po to na kanda mboka yaki diriger mabe bandai ko bomande ko na biso ça fait un bout de temps to se métamorphoser to changer stratégie à combat même Zambalo bana Israël na Bible alobi que vous êtes restés longtemps sur cette montagne descendez et déplacez alobi vous êtes restés longtemps sur cette montagne première instruction alobi descendez lorsque vous allez descendre et puis déplacer il y a 3 étapes to umela na système moko to kiti siko to ke place mususu système asuka obiso ba combattant to victoire ezali diplomatie autotambol nango régional ko convaincre ba président africain pour bacha Kabila poids bacha pression à respecter la constitution. Joseph Kabila a respecté la constitution. Yango omoni président Félix Tshisekedi Abengi alobi que il est partenaire de l'alternance démocratique. Tout comprenez que langage mususu alobi que il n'est pas le père de la démocratie, mais alobi que Joseph Kabila azali partenaire. Il y a alternance démocratique. Azali partenaire parce qu'il a accepté de respecter la constitution et puis a passé flambeau ndenge pasteur comment on passe ça on la France en Belgique Ecofo le pasteur Ecofo a ébissé on a discours dans l'église à l'objet qu'il y a un système il y a changement il y a passation il y a course il y a passé par bâton. Kabila a passé en haut dans ma bouche Félix Tshisekedi. Mais il nous a dit que justice c'est comme ça le matin. Donc il y a état de droit. Ok, on dit qu'on a. Sauf que sergent Moké c'est na salle qui m'a bé, mais manga na justice. Justice est catholique ambunango. Et ça la corruptibilité. Et ça la musala ngonde et ça la malamu. Sauf que oyebi que Félix c'est ça qui m'a bé, mais ma yango na justice. Sauf que oyebi que Matungulu a sala m'a bé, mais ma yango na justice. Soki oyebi ke Katumbi asala mabe mema yango na justice. Oyebi ke Kabila asala yango mabe mema yango na justice. La justice doit être au-dessus de tout le monde. Neto mona na poto. Na kopesa bino exemple bomona ki Prince Harry akenda ko bunda na bar. Abeta ki journaliste Mbata. Ba mema yango na justice. Justice sala ni kamunango batala kite pa ki prince mwana ya reine so koko reine non et puis afuta ki ba fan c'est ça la justice mboke tambola ndengo wana bande koto za conscient aujourd'hui combat nous ko bunda nango ou bien ozangi mbongo ke na Kinshasa ya futa billet ça la clair ou bien na Kinshasa ozan place à rola la té yango komoko sa ovi na ngai eza danger visa danger té okoso matanda kwa matolo
atanda comme belé ezali ndako balobi te biso nyonso tout na kata ma campagne balobi ndenge wana te po biso nyonso tout te kola na ma campagne Kabila kola na ma campagne te mais comment vendre na ma campagne OK hein nalobi bien que Kabila na ba Janit Kabila ba kola na ma campagne te mais ba komi ko vendre na ma campagne boso solo ma kamnaza koloba nzamba lobi que si on manque ce qu'on veut on se contente de ce qu'on a soki oza kozanga oyo lingi se contenter na oza nango yango asali ba pauvre asali pe ba riche ezali nzambe mutasala ndenge wana moment kokinde konangai sala musala kene na kata Congo comment na kata Congo luka eloko nyo kosala osala tout le monde a cause la parlementaire te tout le monde a cause la ministre te tout le monde a cause la président te tout le monde a cause la PDG te ata oza sentinelle eza musala ana poto to mona ba cleaning ba ta droit ba crédit ba zo pe ba mortgage banda kwa ni ya crédit mais ça la cleaning akombola ka balabala azo pe mbongo malamu koleka peut-être mutasaka na warehouse ba opportunité za ebele Congo eza munene misala ezali ebele akosala biso to senga na président Félix Tshisekedi to lobi président Félix Tshisekedi comme to zali ba na diaspora pesa immigration na douane na maboko ya ba diaspora pourquoi parce que immigration to yebi fonctionnement ndenge etambolaka na poto mwana poto akobanga chinois te mwana poto akobanga indien te mwana poto akobanga français te oye na français to kolobana français oye na anglais to kolobana na anglais oye na kishinois to kolobana na kishinois poto vandi awa après ba 30 ans ba 25 ans ba 27 ans to boti bana awa bana ba boti ba koko to yebi système na fonctionnement na bango yango to senga président Félix Tshisekedi apesa douane na immigration na bana poto pe inspection finance na bana poto to travailler ensemble pour complexe égalité ndeko soko tanga kité hein ko contete que le quoi combattant ba ko pesa okoma docteur non soki otanga kité ko banza te le quoi combattant ba ko pesa yo musala okoma pilote non soki otanga kité le quoi combattant ko banza te ba ko pesa yo musala okoma ingénieur de bâtiment soki nini non mutu na mutu ako mérité na poste na musala asali ko finga ezali solution te yo finga ba yo leki bat na nini ozali na nyango ndeko to se respecter bokomi ko exagérer bokomi si combat ya YouTube ya biloba loba ba information bo pesa ya lukuta biso to Kinshasa to moni ba réalité ba ndeko tu ba combattant o ba okende Kinshasa ba zo mona ba réalité ba zo mona ba moni peut-être que non ezali débit makambo bandi ko changer peuple a eu conscience ba soda ba komi ko sala musala normal ba policier ba komi sala musala normal salongo e komi ko salema na mutunyo so tout ezali débit à démocratie la main dans la main le Congo sera élevé Congo e bebi pendant 57 ans mentalité à mabe e ko bonga kana ina nete ni na 5 ans mais eza ko senga effort na biso ba congolais changement de mentalité OK botika ba biloko na bino république de YouTube lukuta ben formation lukuta république de YouTube nous sommes en train de combattre pour la libération du Congo et le Congo est libéré on a un président élu démocratiquement son nom c'est Félix Tshisekedi Tshilombo le fils de Etienne Tshisekedi Wamulumba et de maman Marthe Kassalou on connaît leur famille. Le Congo n'est plus occupé. Nous avons récupéré notre pays, le Congo. C'est le début de la démocratie. Aimons-nous les uns les autres. Respectons aussi nos frères. Olingi koloba, loba. Ok? Kofinga te. Kofinga tali revendication te. Loba, oyo, osepeli koloba. Ce qu'on s'appelle dans le régime Félix T. Loba. Au monde, il y a un régime Félix Loba. Mingi ba komo senga ote babo makabila bakanga kabila oui ba okanga kabila ba kobo makabila mais Kabila n'est pas le seul qui a détruit le pays. La justice doit faire son travail. OK
na yesu koloba bien awa bandeko boka malam ba politicien obino bozo kumisa lelo boza kolanda parmi bango bateka forêt équatoriale tovandi ana kata Angleterre mututu ayebi yango ke forêt équatoriale etekama pona 150 ans botuna batekaka yango baza vivant eza régime Félix Tshisekedi te bateka Jekamine et pas monsieur Forest ateka yango pas monsieur Dan Glaire boyebi yango bateka Jekamine bateka yango baza na kati na poto awa ba opposant mais musicien ateka ki forêt équatoriale te musicien ateka Jekamine te musicien ateka ki Maya Chikapa te concert ezongi Fally Ipupa dans la droit kobeta concert na ye librement ok Héritier Watanabe azana na droit kobeta concert na ye Wazegwa akobeta concert na ye ateka forêt équatoriale te bande kona suki wana ok nazali combattant oboyebi tozali parmi ba combattant o tozo risque koleka ba combattant ebele je le dis et j'insiste ok muta ko inyango salte na kobeta tolote na pe komi kumisa te na lobite na li meilleur des combattants ou bien na li le plus fort non je n'ai pas dit ça mais nous sommes parmi des gens qui ont pris beaucoup de risques nous sommes des combattants au na front line ok tokoka pe kokufa lokola baninga na biso ba docteur ba Robert Mbenga un véritable combattant je respecte ces garçons là jusqu'aujourd'hui comme ba Albert Mukendi lelo to moni ndeko na biso Flori Edou Lankema je pleure mon ami j'étais au Congo je pleure mon ami Flori Edou Lankema que ton âme repose en paix Flori Edou Lankema que ton âme repose en paix même si j'étais pas là mon frère j'ai les larmes aux yeux un véritable tshisekediste un compagnon d'élite Major Tati je te pleure aussi compagnon d'élite je garde une minute de silence pour vous mon frère pour votre honneur pour la fierté de ce combat vous êtes des héros je les déclare et je garde une minute de silence à votre honneur je pleure mes amis lobi penga na kolanda bino ndeko na ngai mais esika bozali bokei kombo na bino etikali parmi les libérateurs ya mboka bopesa papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba Mbote bopesa Major Saddam Robert Mbenga les véritables guerriers bopesa Mbote bopesa Général Bouanga Kingo Ebende Mbote bopesa Albert Mukendi Mbote boyebisa Arma Tungulu komba na bino efuti lobi pe bose la biso ba sergent Mokrekese tokoya to continuer combat ndenge cardinal Echu ayebisa ki biso na Angleterre ban Angleterre boyebi alobi ke combat na bino ban Angleterre ata boko swana boka bwana te boyina na te mais bozo mbonga corruption te mais boko longa mais mukolo boko chama kolo na kati na Congo bino diaspora ekozala victoire to chema kolo na kati na Congo biso diaspora victoire et monani à travers Félix Tshisekedi wa Mulumba toke na kati en Congo pe tozongi librement to komotambola librement cela veut dire prophétie ya papa Simon Kimbangu ekokisami bana nanga bakouta libanda bakoya kotonga mboka c'est le moment yangoyo ndeko na lobi pe mingi soki na lobi mabe bo excuse ngai soki na lobi malamu bo encourager ngai maintenant ko interpeller na ba congolais ba combattants botika ba musiciens libres ba beta musala na bango ndenge botika ba muzitu libre ama tungula kufa na régime ya gouvernement muzitu ba boma bato ya mukungubile bandeko na biso bazana poto boyi bango ba créer ba kuluna boyi bango ba piyamboka économie ba teka forêt équatoriale pendant 150 ans boyi bango bazana parmi biso ba l'équipe biso ne l'autre côté oki Congo ça bango te Congo ya biso tout to suba risque ko leka bango baza ba millionnaire basi na bango baza na million batongi bandako na poto na ba douceur nyo surtout na mbongo ya makila okia mais biso to tongi bandako na Kinshasa na mbongo ya mutoki na biso ya 5h du matin kozonga ndako ba 1h du matin
to viola te, to créer rébellion te. Ok, ndeko na ngai. Botika ba musicien livre ba beta concert na bango. Je suis parmi les combattants oh ba initiaki makamba embargo. Ok, pe na solo na bandeko na nga ana kat Angleterre. Ba lobi ke botika ba musicien libre. To longola motema mabe ou bien to komi ba jaloux ya ba musicien. Soki to traquer ba musicien, to traquer pe ba Muzitu, to traquer ba Francis Kalombo, to traquer ba Katumbi. Ok, hein? Combat est dans le parti prité. Ok, les musiciens, vous êtes libres de vaguer à votre occupation. À partir d'aujourd'hui, je parle en tant que commandant de la brigade 007. Sergent Mokreke, c'est esprit de guerre, esprit de feu. James Bond, Never Die. Mozande Zapata di Torino, Costa Pinto de Paracatu. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.